Boko sala décision te boko kata banjolo côté pe boko imprimer eloko moko te likolo njoto na bino eloko nyonso nzamba pekisi c'est que za mabe message aux aponayo j'aimerais te dire que le royaume de cieux n'est pas pour toi tia ba tatillage dans njoto ba tia dans l'ignorance peut-être là c'est faire plaisir peut-être à ça que influencer à mon avis joueur moko bo mon avis musicien moko boye à mon avis mutu moko bo tia ki tatillage hier par le bien tia mais nous on a déjà lié dans le monde des esprits sans le savoir donc la carte ya mibeko wana bazo pesa ne ba ye kokoya sur le point en tatillage nzamba bazo loba dans cela Moïse alobi boko imprimer eloko na njoto te parce que to loba te que lokolo so beta mbala moko keli felo problème est ça il faut prendre conscience ba prier pour na yo parce que ça là quand on a ta ignorance parce que eloko bible pe qui c'est même on a li felo deuxièmement on mi fungole la ba porte d'entrée ya ba démon kaka prière il faut pas prier pour na bango ce qui possible mutu ye moko alobi bon ndenge na na tatouage boye amoni ke za mabe sans pourtant pas prier est-ce que c'est un gars au samedi là-bas non il faut prier parce que bible lobi nyonso ça sanctifier na nzela le sambo abatu ozana tatillage na nzoto ozana piercing o tia na lolemo o tia piercing na mutolo na yo ba misusu bakangi basinga na likolo omona jeune fille kitoko nazwi singa amikangi na likolo c'est lembo esclavagisme ozo bakisango eza pour que pesa yo nini omona mutu mususu alandisi yango na matoyi alandisi toutes ces histoires sont diaboliques. Le monde que nous vivons est conduit par les signes. Qui a dit que orphelin akoye babongo na kosepela te na mois oya décembre? Bokosi bozali bongo motema mabe. Tala Fondation Vida oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona mayele pebwanya na bolingo ya bomama kati na ye babengi ye bongo Emily Seti Mainga mwasi nzambe mwana ya Canada ya tongo balance bongo opération sunga orphelin na mois oya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pona koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena banda kuna bino ko frapper pour na koluka aide donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba chaussures bajouer donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Beaucoup de sales histoires, dans les mogons, la dalle dessous. En manque de car je roule un joint de bulle. Poto gère pas sa bouche dont il est sous. Descends de que font mes tous benda. Dolbendo, j'arrive chez Brenda. Dolviano, opère en 4 pépins. Le pépon, les cartes, tous en balle ce soir. C'est le festin. Mentalité à la frappe, déchirer le cœur des peuples, libérer mes frères au placard. Aime trop la taille qui ne peut pas se ranger. Pour les frérots toujours impliqués, c'est plus le sang tout court, c'est le sang de la veine. Sous sa coche gogo, lunettes Versace. Les histoires de quartier ça fait que ralentir. Des drames, des larmes, des douleurs. Et quand tous les feux sont verts, ils sont prêts à tout même toucher ton âme. Ils ont oublié de vie si tu veux que je leur donne ma confiance.
Pour compenser mes prises de risque, c'est des doigts. Skipper s'est fait péter, la loi de la rue respecte la loi. Alléluia, alléluia. 5 mais dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a arc-en-ciel couleur du salaire. Des langues, des douleurs. J'ai dit des douleurs. Belé beaucoup l'émission de partout n'a pas suivi nos mots. Mbote, balamio c'est à Chebiso TV. Oui, mais là mon émission a bien réponse à nos questions. Yande ko na pesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Très belé beaucoup à la biso n'a pas suivi nos mbote. Merci na confiance na Chebiso Télévision oyo bo pesa biso depuis kala. Merci d'abonner à Biso, plus de 125 000 abonnés. Ce n'est pas donné à tout le monde. Merci aussi à notre sponsor Jésus-Christ. Un grand merci à Lydie Moukadi, ma femme. Merci beaucoup à ONG Vida, et maman Nabiso, Émilie Seti, depuis Canada, na initiative qui toko aujourd'hui, collé sa orphelin. Nzambe apambola yo. Bande ko balandi lelo yo naye kolobela mingi balobi tatouage ko zangi sa batebele lola balobi elate lipe ko zangi sa bat mingi lola to koloba pe o etali maquillage piercing et tout consort na émission lelo mais ya mona banda la pesi merci mingi na Didi Mosolo. Merci beaucoup na Eli na musala kitoko boko sala na Jonathan Mukadi du côté technique nzambe apambola bino. Merci pe na ba o balingaka biso te nzambe apambola bino pe belé. Je m'en veux dire bonjour à mon invité, Papa Napé Mbote. Bonjour, merci Papa. Sangonine. Yes, on va la biso. Baï déjà bossé qui yes on va battre la mouké. Non, yes, on va battre là, yes, on va battre là. Tout peut m'amou pepe nzambe. Vraiment. Comme biso na lo sambo kasi. To sambeli, Seigneur, nous te disons merci à cause de ta grâce infinie d'être sélectionné parmi les vivants. Accepte de bénir tous ceux qui vont nous suivre, que cette émission soit contrôlé, conduit par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Moto Nzambe, lelo yo ba passer, bon côté rabatu, o te nzamba ko pambola yo o kende poto, o za immeuble, na ko mona ba mebele. Botika maramu oyo ko pesa mutu, ningisa ko kota na bokonza likolo. Mais quand on t'a dit biso nini ko zangisa mutu, bomoyi ya seko. Tope nini mutu ko éviter tant to ko ba bon to ko mona du côté nzoto. Tout ça un exemple, il y a tatouage. Est-ce que tatouage est causé ça moto beaucoup de l'écolo? Oui, bien sûr, Papa Chiki. Je crois que il y a un vif message dans biso. Tatouage, ils ont imprimé dans nous autres. Nous autres, ils ont temple à Saint-Esprit. Alors, je crois que nous répondrons na kati ya Bible. Ce qui tatouage est causé ça moto beaucoup de l'écolo toté. Très bien. Donc moi, je crois que tatouage eza moko ya babiloko oyo kosala ke bato bakotali felo na mokuse. Donc pour nous répondre à la question na yo pourquoi basa nzambe lelo bazo prêcher te bokonza likolo baza dans les matériels, je crois que ça ba démissionnaire parce que au monde biso basa nzambe nous avons reçu une mission parce que babenga netsinga na prophète, un prophète c'est un nabi, un envoyé c'est un missionnaire. Surtout binonde boza trop problématique ba prophète. To comment moto nzambe missionnaire bisika ba vrai bazali ba faux bazali ba vrai pe bazali missionnaire azam mutu aza porteur ya message. Alors mutu rom toza un message oazoa et pas ya nzambe. Mais moi je crois qu'aujourd'hui ba serviteur de ventre basé belé ba o bazo apporter mission na bango bazo accomplir mission na bango comme il faut te ba tiki ko lakisa batu nzela o comme mabatu na bokonza likolo ba commenter ya ba bien matériel parce que profit na bango eza sali ya ba âme te eza ba intérêt personnel eza égoïsme. Donc c'est ça que je peux répondre. Mais biso, tozawana pour que tu bisaba na nzambe que o eza mabe, o eza malamu parce que finalement tu ko gagner nyonso Bible lobi à quoi servira-t-il à un homme à gagner mokil mobimba mais ceux qui suka nango abungisi âme na ye. Biloko mokil etika la ya motu ya papa eza nzoto oyo et que nango na mabele mais molimo eza la préparer pour kutana na mokonzi nango na mokeli nango. Donc yango des choses on a sujet na biso moto kozanga bo moya likolo pona tatou na lolenge nini mika peut expliquer biso to yo kamala mingi to lingi na kende muke na makomi na nzambe parce que na linga to tanga Bible. Très bien. On sait nzambe moko loba Bible yango des constitution ya mboka na biso. Donc Deutéronome, qu'est-ce que je dis? Je suis dans Lévitique chapitre 19.
Lévitique chapitre 19. Nzambe mutu azoloba. Lévitique chapitre 19 verset 28. Totangi na kombo na Yesu Christo. Amen. Vous ne ferez point d'incision. Incision est un njoloko. Hein? Les agana mboka kala bazao ke na ba famille mususu ba kata bango banjoloko. Même les lezo salema. Donc na oya lobelango ezala mwana mwasi moko ocho pesa na témoignage une de nos filles de l'église a que pour kazo kisi ya mibale me ba kate banjoloko na lolemo. Bible obi vous ne ferez point d'incision. Boko kata njoloko te. Dans votre chair pour un mort et vous n'imprimerez point de figure sur vous car je suis l'Éternel. Donc beaucoup ça la décision te beaucoup kata banjolo côté pe beaucoup imprimer eloko moko te likolo nzoto na bino eloko nyonso nzamba pe kisi c'est que za mabe na ba témoignage papa chic je crois que semaine passée inspiration ya quoi apporter message yelinga l'événement mo na kutana nango to kende service de prière na mon fleury to vanda mo sa nzambe to zaki na ye voiture ezaki en panne to vandi na kitambo magasin to zo ba taxi o ezo kita Victoire to moni papa moko aye a telmisi mutuka na ye il n'était pas un taximan mais a sollicité biso to kota tika biso biso pe to tato la sala nzambe peut-être étoile ne beti ne to mati na mutuka na ye tangu to zo ya to komi na wenze ya bayaka et ça la jeune sœur moko a telemaki na nzela zo zela bien mutuka bien entendu pour qu'il y ait la même direction to za kende. Papa na mbala moko alekaki mwa muke atelemisi mutuka azongi muke sima abengi mwana mwasi na kota na mutuka tango mwa mwasi wana amati na mutuka papa wana bani ko solola na ye siko tango azo solola na ye moi j'étais curieux pour la conversation na bango parce que na oka déjà nenga bandaki et tout ngai atuni alobi otamoli makolo pona nini ozola na papa et papa chic otamoli makolo pona nini moi mwasi abi natamola makolo ndeni nga za mutuka te papa ese non comment kozanga mutuka yo na limite kokozanga mutuka parce que elembo pesa likolo na yo eze elembo na biso donc mutu soka komi déjà na niveau na yo et que ba pesi elembo wana aza mutu akotamola su makolo te donc yo kozanga mutuka ndenge nini po nga naza na même elembo na yo mais je suis béni naza na bandaku naza na mituka naza na nyonso so mwana mwasa naza comprendre papa zolobele nini alobi elembo za na nzoto na ngeza elembo nini na fandi na zolanda bango ti papa yo talisa alobi moni tatillage oza nango na liboko mama zali na tatillage moko na liboko alobi moni tatillage wana oza nango na liboko na monde na biso eza signe donc pour que mutu azwa tatillage wana il faut zala akomi na niveau moko boye donc yo oza na loge moko na ngai parce que tatouage wana bapesa yango n'importe qui te niveau biso to comment pour que to ba tatillage c'est tout un langage niveau to comment au côté les maïsous sur ba arebo été moi ça ma papa na za lobele azo comprendre to pousser muke on dit express marité akiti tant akiti na yo ki voit lobi na ngana kita na kiti pour que na noter à moi si wana na meka osunga ye na banyo partager na to une rendez-vous to yé na ye l'église tant to yé na l'église to bandi ko sala délivrance ya moi si wana. Papa, les esprits ont parlé dans le corps de cette femme-là. Bah, esprit, moi, si me voix, ils ont avec autorité, voix, moi, mobali. Et puis, un esprit géant, ils ont réclamé à l'objet, na kota na nous autres, moi, si oyo. Nous avons contrôle, ya vie, na nzela, ya tatouage, wana. C'est alors que quand j'ai commencé à prier, nous avons fait un message, oyo, pour la bana, nous avons mis sur bazo landabiso sur ma tatillage. Nous avons sur landangai. Je crois que dans nzoto na yo ocha eloko moko imprima figure moko au Bible pekisi ocha tatillage ya fleur ya mami wata okoma même kombo ya mutu message aux apôtres yo j'aimerais te dire que le royaume des cieux n'est pas pour toi ceux qui va sambeli pour na yo te ceux qui va guider yo te parce que même papa sika ocho tuna na ngina biso que tatillage est comme mamutu lifelo parce que on a ocho tangeza makomi na nzambe. Vous ne ferez pas d'incision. Boko kata nzolo côté, boko imprimer eloko moko na nzoto na binote. Écoutez-moi bien aimé. Na ngina yebisa yo. Mokili oza passager, bisenwa mokili za passager. Makomi na nzambe zolo ba n'aimez pas le monde. Ko linga mokili te ko linga te biloko eza na mokili. Aujourd'hui le monde artistique
monde musical, monde ya football influencé batebele. Papa Chiki. Moto na nzambe. Moto nezali. Tuna motuna. Na bika na makambo loba na nzambe. Yo pour répondre. Oui. Tous exemples ya batata na biso akala. Bande ko saba nzolo ko na nzoto depuis longtemps. O ezali ki bilembo na biso ya coutume parce que tatouage nyo sauté zaye mabe. Mususu pesa symbole ya bokoko na biso. Ce qui tokei mutu mususu ba beti tatouage. Tubeta moi oyo lobi ya mutamoni référence. Ya tatou moko na nzoto na ye oyo signifier relation na. Ye asala ki on ignorance. Na okanto te papa. Asala ya tchaki tatouage de ignorance. Pour la ye atia moka na plaisir pour mon baninga na bati. Mais ayeba ki te que le moiseau tia ils ont lié déjà avec un monde. Ils ont lié déjà avec un loge. Ayeba te ka sami bendeli déjà ba esprit na nzoto na ye. Donc les akaya ba te bele ba tia ba tatouage na nzoto ba tia dans l'ignorance. Peut-être là c'est faire plaisir. Peut-être ça qui influencer à mon avis joueur moko bo mon avis musicien moko boye, à mon avis mutu moko bo tia ki tatouage yé pas le bien tia, mais nous on a déjà lié dans le monde des esprits. Sans le savoir. C'est que tant qu'on remet un tatouage, il faut que le tatouage doit signifier mais tatou en soi est dans ma bête. Moi ton ensemble. T'es comme ta bête Bible pekisi. Et ça prophète. On a tout le temps les hommes commis ensemble. Prophète j'ai demandé de muto pekisi en. Mais Bible ne pekisi ni Bible bandi wapi. C'est donc to ko pesa verset to bandi et si que bandi peut place sous keli. Ba le bien en contexte nini tatou za mabe na nzoto moto ensemble. Non. Contexte mon côté incision nyonso. Comme tu as dit, va répondre le lobby. Oui, papa. Parce que Bible bandi wapi pour être acheté na ko be tatouer za mabe. Et sengeli banane sika moko pour isuki ça. Lévitique eza mibeko, eza ba mibeko o baza ko pesa pour que tambwisa peuple. Na kata mibeko on a soko landi bazo soko na ko bandamo muke likolo. Ba koti ba domaine ebele. Voilà, tous les cas. Avant balobela makambo ya tati balobela makambo ebele donc eza lokola mibeko oyo nzambe azopesa oyo kotambwisa bato. Vous ne couperez pas, vous ne ferez pas, plutôt, vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne servirez ni les serpents ni les nuages pour en tirer des pronostics. Dans la carte ya mibeko wana bazopesa ne baye kokoya sur le point en tatillage. Nzambe bazoloba nanzela Moïse alobi boko imprimer eloko na nzoto te. Bisika Bible lobi etie point bisoto tie point. Bible lobi ne retrancher rien, n'ajouter rien. Donc voilà pourquoi. Oui papa. Parce que babitune ko ya bolimisa bande ko balandi. Tomoni sokota li culture na biso, ozu culture ya ba français, za culture me balé et keseni. Mundela ko bana mwana na ma fille, viens on va se laver. Tata na mwana ya moi si ba ko sokola na piscine moko. OK, biso chez Bantou, c'est isa na habité isa na ko bandeni na ozanga maloba. Isa ma baiser interdit. Maintenant, si tu as vu toi comment ma commis au Aza Mundele, peut-être pas comment la culture na bango ya bimindele. Pour Bible, na mi mutakoma Bible te, en tout cas Aza Mutuna kaka. A commis par exemple que ça la besoin mabe. Mais si tu as la culture na biso. Ba koko na biso akada na so ikana même mutuna wana malingo répondre ngate. Et c'est mabe na contexte nini. Et ko za mutu lola na côté nini. Papa biso toza na culture moko za culture ya lola. Donc ça influencer la culture ya ba mindele to ya ba kokote. Écoutez Bible est clair. Makamunyo so ba basala na ta ya ignorance sans koyeba ma Bible sans koyeba makomi na Nzambe. Ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Mais pendant que yo zo yo kanga déjà. Pour pas te bela ba basala kango na ignorance. Ti ya za ko changwa yeba kite ke za mabe. Soki oyoki mbela oyote. Wanande ozala jugé sans la loi. Mais pendant que ozoka mosala Nzambe batangelo makomi na Nzambe. Balobi ko tia tatillage na nzoto eza mabe. Non seulement eza ngiso lola. Mais eza porte d'entrée ya ba démon ebele na nzoto moto. Nana mambo ebele on loba papa. Mais siko yo to e koma na wati ya lingi e koma mabe na lolenge ni tatou e koma mabe po anika po nzoto. Non, eza ngiso bokonza likolo po Bible lobi bongo. Eza ngiso bokonza likolo. Deuxième, on tu peux exemple ya maman. Temps de la grâce, temps de la grâce. Bon moto sa beti. Akotaka OK na otenga mato azana. Voilà pourquoi yango mosala Nzambe yo pesa message. Parce que to lobate que lokolo so beta mbala moko keli felo. Problème ça, il faut prendre conscience. Ba prier pour na yo parce que ça là quand on a ta ignorance. Oyeba quitter. Mais maintenant ko yo ki maloba Nzambe. Il faut te remettre na makolo Nzambe ba prier pour na yo.
oyo âme na eza précieuse liboso ya nzambe okobungisa bokonza likolo te likolo ya tatillage parce que eloko bible epekisi ememo na lifelo. Deuxièmement omifungolela baporte d'entrée ya badémon. Papa nga namoni mwana mwasi moko par exemple atie tatillage ya mami wata na nzoto, mais cette fille là est déjà liée dans le monde. Mare mami wata vanda na mai ya sasali yango ayebi te. C'est pourquoi ozomona bavie ya bana nzambe ebele ekoti na baproblème éternel. Bamisusu mabala ezoya te kobota ezoya te mwana mwasi azwi piercing atie na mutolo. Hein papa tolobela même piercing. Toi kaka na ba tatillage te même des gens qui ont perso so la nangai o pesa litoi na yo. Écoutez, monde autres efforts baké eza quand même. Na ko pesa litoi papa. Dans la Bible, na autant ne va combien nzambe. Faut yeba que le monde est conduit par la spiritualité. Et ça makamusu yozo sala ngombe yebite qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton corps. Na ngito tanga muke Bible. Exode chapitre 21 verset 6. Exode chapitre 21 verset 6. Na verset 1 pour la meilleure compréhension, tu quittes un peu rapidement. Très bien. Bible lui dit, voici les lois que tu présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Verset 4. Si son maître lui a donné une femme et qu'il en a eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit, j'aime mon maître et ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu, le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec du poisson, et l'esclave sera pour toujours à son service. Très bien. Donc, aux hommes Natango yakala, dans le temps de la Bible, elembo ya ko percer litoi ezaki elembo ezaki ko lier esclave na maître na ye. Bible eza clair. Elobi tango mutu asombi esclave. Mutu azui mutu lokola esclave na ye. Esclave wana ko sala pendant 6 ans. Mais 7e année ezaki année ya libération. Alors tango ba olinga ba libérer ye. Admettons que na esclavagisme azwaki mwasi na bana. Aboyi na ya lobi nga na boyi na zala libre. Elembo oyo mokonzi na ya kotia likolo na fa tobola ye matoi fa sala ba piercing o tozo benga lelo ba piercing. Aujourd'hui le diable parce que le maître o tozo lobela eza diable a détenir bato ebele l'esclavagisme. Bato ebele baza na kati ya bowumu ba mi kotisa na bowumu na nzela ba piercing ba yebite parce que physiquement yo mono sala loko moko ya bien parce que ça lui plaisir na nzoto. Mais spirituellement on est déjà esclave. Or un esclave n'a pas de droits. Esclave aza muto alonaka. Masepelaka na mbuma musala na yete. Bible lobi na mukane Exode. Lorsque les Israélites s'aimaient, les Égyptiens venaient moissonner. Parce que bazalaki d'esclaves. Combien ya batu lelo bazo sala? Mais fort nyonso salaka. So ekomi na moment ko sepeloko ko sepelate. Oso lié vi na un esclavagisme. Na nzela ba biloko oyo sala. Na nzela ba piercing oyo cha. Tozala ba témoignage belé to kopesa yo. To prier pour la sœur moko akendaka na oto lobango na débit. Ba memiye e pa ndako nganga. Puka ke no kanga mobali na kisi. Ake kuna mobali alobi fo kata nzoloko na munoko. Puka ba loba nyoso banda ko loba. Mobali ayoka mais aujourd'hui elle est folle. Et belé ba bebi si ba vie na bango. Écoutez-moi bien aimé. Et loko eza interdit na Bible. Loko la nzamba pekisi yango. Automatiquement za lisumu emema mutu na lifelo. On se comprend papa sik. Et là on est au tout na ngai. On monte même dans les jardins d'Éden. Mbuma yango moko ezalaki na ngoma bete ezalaki bien mais lokola interdiction ezalaki. Nzamba pekisi bibo liate. Lokola nzamba pekisi déjà automatiquement comme mabe. Mama tatillage pour na yo eza bien mais moi j'aimerais te dire que soki basambeli pour na yo te. Parce que oyoki message pour que condamner yo te. Mais oyoki message pour koyeba que loko oyo salaki na ta ignorance eza porte d'entrée ya ba démon et ko kangela yo lipamboli et ko tu sont même na ba célibat prolongé et ko créer même ba stérilité parce qu'on comme dépendant na mutu oyo aza makasi koleka yo qui est le diable. Oza moumbu ya satana na nzela ba biloko oyo sali na nzoto na yo. Bible lobi ne suyez pas le temple du Saint-Esprit. Nzoto na eza tempelo ya molimo mosantu. Nzoto na yo fait refléter image ya gloire ya Nzambe. Nzoto na yo okotiango ba tatillage te.
yo peut-être olandi artiste moko boy, olandi musicien moko boy, olandi joueur moko boy, mais tu ne sais pas dans quel monde il est. Bango exemple ebele ba tia ba tatouage na nzoto. Olanda ko mona Messi na ba tatouage, mais yebite peut-être message na ba Illuminati. Peut-être dans le monde azali tatouage nyonso eza na signification nango. Yo sali yango na ignorance, mais tala lelo vie na yo, beaucoup de complications et côté na spiritualité. Na domaine ya vie na yo. Sikoyo ba oyo déjà bazana ba tatouage na nzoto. Il faut te prier pour na bango papa Chi. Kaka prière. Il faut te prier pour na bango. Ce qui est possible mutu yemoko alobi bon ndenge na tatouage boye amoni ke za mabe sans pourtant ba prier les. Est-ce que c'est un cas au samedi la bango? Non, il faut prier parce que la Bible lobi nyonso za sanctifier na nzela le sambo. Ce qui possibilité au panzango parce que à ma connaissance, ba bisi na keza mususu e panzana ka lisusu te. Ce qui dans le cas d'espèces salemi qui non etikala ya libele keza na produit moko te na monde e ko panza yango. On va prier seulement pour toi. Nous avons pas sur ma modalité, nous avons pas sur ma orientation. On va prier seulement pour toi. To beleli mawanzam de likolo ya vina yo. Et puis on continue à dire normal. Mais ce qui possibilité pour bombango ezali maman. Bomba yango parce que me mayo la li felo. Et moto nzambe pour anité ko la moto nzela ya sembo, nzela ya solo ya nzambe au lieu qu'on se focalise dans le tatouage. Est-ce que c'est important qu'on semble la moto dans un tatouage? Oui. Très important. Nzela sembo yango nazo la kisat. Parce que ils ont un message particulier on nous a appelé ça engai. Ils ont nzela sembo papa. Le jour où nous avons lobana biso to ya message mususu to pesa message mususu nous allons donner ça. Nzela ya sembo za nzela ozo pekisa mutu na mabe. Autant que tatouage eza mabe, autant que Bible pekisi yango, il faut tote yango bana nzambe. Ba comprendre que babiloko bazo se lier bango moko ça le savoir papa. Nzamba tala nzoto te atala molimo wa moto. Yango ne tolinga ne plus tant nzamba roya, yango ne to batela. Oh, ils ont une étiquette à pas mater moto nzambe. Papa, et pour un jour étiquette nango. On se monte moto ayeba soka kufi. On se monte mon ami. Donc le problème c'est quoi papa? Galate ça a expliqué biso, il y a un combat permanent. Dans nzoto ya moto ezana bitumba, c'est le combat entre l'esprit et la chair. On se comprend papa. Moto za tripartite. Azana âme, azana esprit, azana chair. Maintenant, apôtre Paul a révélé biso bitumba na kati ya moto entre l'esprit et la chair. Et Bible lobby, et lobby nini. Vivez selon l'esprit, ko sepelisa nzoto te parce que ba désir ya nzoto ezo koma sikoyo. Plus ozo sepelisa nzoto, plus molimo na yo ezo beba. Parce que Bible lobby vivez selon l'esprit. Maintenant, tatillage le les loko ezo suyer nzoto. Automatiquement ça peut t'amener ton esprit. Mais mon mais c'est que Bible oyo bazo résumé à sika mingi bo te mambo kala. Est-ce qu'apôtre Paul maya loba na Bible on est Ancien Testament ou Nouveau Testament mon nzambe? Pardon, na comprendre question na bien te. La Bible on a ko loba Ancien Testament ou Nouveau Testament. Pourtant to na temps de la grâce. Nzambe bilo mususu a ko banaliser yango. Akotala ne moto, motema ya moto. Savoir abanga nzambe ya tambola na ndenge sengeli. Est-ce que nzambe atala motema kotala tatouage to kotala ndenge moto akotambola moto akozala ba tatouage te na nzoto me makamabe akosambela ta kobanga nzambe ma bibeko ya nzambe te mais moto oyo aza peut-être na tatouage asa abongoli motema to pe akosamba malamu mingi yoka papa Bible eza Ancien Testament pambate eza Nouveau Testament pambate Bible eza entièreté nyonso omoni apôtre Paul a expliqué grâce et ko supprimer loi te on se comprend papa grâce et supprimer mon côté. Cela ne veut pas dire que le corps a tout ça dans le temps ngolu et ça le corps a le loi que tambola mutaka la pour nous en temps grâce. Non. Nyonso est interdit dans la Bible. La Bible c'est la totalité de la parole de Dieu. Nyonso est interdit dans la Bible. So les cas de domaine interdit c'est ça les sous même mutuna li felo. Et même mutuna li felo. Peuple de Dieu barolanda yo na ningi ota la caméra ou le peuple de Dieu va comprendre effectivement mission Nito Nzambe a révélé une concernant le tatouage. Bien aimé dans le Seigneur, je crois nous allons m'adresser à les chrétiens et au monde entier. Très bien. Dieu nous a chargé d'une mission de prier pour la moutounio so on a ignorance à suyanzo tonaye. Nazela ba impression, ou t'a peut-être figure ya mutu. Ou t'a peut-être feuille, ou t'a peut-être fleur moko dessina, ou t'a mami wata, ou t'a tati wata, koma kombo songolo to pakala. Mukanda na nzambe za clair. Bible lobi nzoto na biso feza la sainte. Parce que nzoto eza temple ya Saint-Esprit. Et loko yo sali wana, ça peut t'amener en enfer soki ba prier pour na yote. Et puis deuxièmement, ils ont comme un point ya localisation ya ba démon.
porte d'entrée ya ba démon na nzoto ya mutu. Voilà pourquoi na yé on comprendre bien aimé que esprit na yo âme na yo za précieux. Oh yo zo sala na nzoto parce que nzoto est un miroir ya kati. Oh zo sala na nzoto ça peut t'amener na lifelo. Nous allons prier pour toi yo muto tcha tatillage na ignorance. On va prier pour toi yo muto pesalito yo comme esclave ya monde des ténèbres. Ya mo zo mo na ba ndoto na yo ebele kota ba complication. Bato ebele so koma déjà na niveau moko bozo sentir que vie na yo ezo zonga seko zonga na bandoto na yo ozo mimona na kati ya ba corvée o mikotisa na esclavagisme spirituel. Peut-être au kendaka na église au pesa offrande, peut-être au kendaka na église au sambela mais tu te rends compte que ta vie ne marche pas. Il faut baloba na yo vérité. Évangile eza isusu ko pakola bafuta te. Évangile faut baloba na yo vérité oyo ba malamu oyo ba mabe. Écoutez-moi bien, mais qu'on ça offrande l'église et même dans l'eau là. Parce que tu peux donner les offrandes, mais peut-être le pasteur a vu tant qu'on a dit sauf vérité, que dit l'eau oyo tche et qu'on met maillot dans l'ifelo. Écoutez-moi bien aimé, nous allons prier pour toi. Dans autre côté, il y a même la chaîne moko quelque part. Dans le Bible, tatillage de l'eau, ça va porte d'entrée même il y a ma femme de nuit, ma phénomène femme de nuit, ma phénomène mari de nuit. On bloqué ma vie à bateau. Aux a tatillage dans nzoto. Aux a piercing oyo tcha na lolemo. Ocha piercing na mutolo na yo. Ba misusu bakangi ba singa na likolo. Au moins la jeune fille qui toko na zu singa ami kangi na likolo. C'est lembo esclavagisme. Et c'est lembo boumbu. Au moins na mutu su singa ami kangi na mayaka. Mayaka na loketo. Donc soki ache mayaka te nazo mituna. Ti ocha nzamba sa sali yo déjà bien. Oza kitoko maman, oza kitoko papa. Tu ozo bakisango, eza pour que pesa yo nini. Au moins nous sommes sur landisi, ya mona matoya landisi. Toutes ces histoires sont diaboliques. Le monde que nous vivons est conduit par les signes. Et le monde se yo monde dans le monde oyo. Faut yeba que la spiritualité est la signification nango. Faut yeba que la spiritualité est la signification nango. Yo peut-être au tche yango dans l'ignorance, ozo tamola nango. Mais nzamba chargé biso na mission. Qu'il n'est pas encore tard pour toi. Nous pouvons prier pour toi. To sameli po na yo ba démon o possédant nzoto na yo. Nanzela ya tatillage wana. Ba démon o possédant nzoto na yo. Nanzela piercing wana. Alias oyo sala na monde des ténèbres. Alias oyo sala na monde des esprits. Nanzela singo kanga na likolo na yo. Nanzela singo kanga na loketo na yo. Toko sambela pona yo afin que réclamation mon côté et mon ayo dans la alliance. Je crois que le numéro na biso eza wana bas d'écran pour la bande ko ba Hollanda biso pe nanzela audio nous allons rappeler les numéros. Kota en contact to prier pour na yo to aider yo ya nzoto oyo. Obele ba salela nzoto lelo ba kota mabele. Ba tika yango. Bible lobi à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ba o ba salela Michael Jackson abotama mutu mundu aluki a changé nzoto na ye a commis sango pembe sogineni. Aujourd'hui il est en train de souffrir dans l'enfer parce que nganzamba sa révélanga. Bien aimé dans le Seigneur, na lingi to prier pour na yo. Yo mutu imprima ba image na nzoto na yo. Yo mutu tia ba tatillage. Yo mutu tia ba singa na loketo. Yo mutu tia ba singa na likolo. O lia vie na yo par la condamnation. Nous allons prier pour toi et la grâce de Dieu va surabonder dans ta vie. Numéro la Bible, c'est ça, plus 243. Plus 243. 81. 522. 68 11. Plus 243. 81. 522. 68 11. Né des choses là dans message oyo. So za singa. Banda ko longolango. So za singa na likolo longolango. Benga mosala nzambe ba prier pour na yo. Merci. On va t'expliquer beaucoup de choses parce que ce que tu es en train de faire est en train d'ouvrir la porte pour les démons. Merci Motola Nzambe. Bana balandi to bongo na soka émission lelo na pesi bino matoni mingi pe na moto azaki kozwa bilili Denis Mosolo. Merci na réalisation munene kasi to la bilili tatou lelo na Lévitique est interdit na otu komona ba verset musu ezo autorisé pe tatou. Hein, donc ba tatou oyo pe ya ba chrétien zali na otu komona on fiko na bandi to kolobela mu comme susu tatou ya ba chrétien papa chiki na otu komona yango moto na moni yango verset mususu oyo interdit tatou à part Lévitique na personne d'Hétéronome. OK Je crois tout ça
toza na deuxième numéro na sengi émission na sengi émission émission c'est tout préparé c'est important peuple de débat. Nous allons préparer ça toza la deuxième numéro il y a émission et je vous promets que nous allons vous donner des versets aux autres ça papa si qui sont dans la moko tant où ça c'est quoi qui sont dans la tant où ça c'est quoi qui ba yebla ki nani tant ba yeb c'était à sécurité ya bibota la maboko nanga wana za tatillage te pota eza tatillage non pota eza moto na nini na tuna yesu na otuna mutuna papa shiki soki mutu abeti kwa na awa ezali mabe to eza malamu eza tatillage eza mabe OK soki mutu adesine yesu na eza mabe to eza malamu eza mabe soki mutu adesine mwana ye na tolo eza mabe eza mabe to kolobela ngo na mission eza tatillage eza mabe mission alelo oyo boya na bali c'est important peuple de Dieu ba yeba makambo donc déjà peuple de Dieu ba yeba peke pota yesu ezali deuxième partie ezali s'il vous plaît deuxième partie ezali bande ko l'interview na mission na suka émission lelo na pesi bino mbote merci la sponsor na biso Jésus Christo na ndenga ko sala chaîne O biso télévision ke liboso merci na mwasi nanga Lidi Mukadi merci na maman Emily Siti Mainga merci na biso tout balingaka o bino bolingaka biso télévision o balingaka biso te na pesi bino mbote tokutani bongo su Yesu azongi te bye bye. Qui a dit que orphelin a koye babongo na kosepela te na mois o ya décembre? Tin, bokosi, bozali bongo motema mabe. Tala, Fondation Vida, oyo ezali bongo dirigé na engame mwasi atona mayele pebonya na bolingo ya bomama kati na ye, ba bengi ye bongo Emily Seti Mainga, mwasi nzambe, mwana ya Canada ya Tongo. Balance, bongo, opération sunga orphelin na mois o ya décembre ekosi la bongo le 20 décembre pour na koyeba bongo na ko récolter ba contribution na bino nyonso soki olingi otinda lisungi na yo lelo toyena bandako na bino ko frapper pour na koluka aide donc tu as besoin de soutien na bino avec $1 tu peux sauver une vie. Alors en plus de cela tu as besoin de soutien na bino bilamba chaussures bajouer. Donc ceux qui besoin nango bo hésiter ko contacter ngai te na numéro na ngai ezali 647 533 43 10. Soki ya solo ozalaka na motema ya bomoto sala lokola mama Emily Seti Mainga mwana ya Canada ya Tongo na $1 na yo ya pamba okoki kosunga mwana ayeba pe na kobika. Fondation Vida ya solo olakisi ya solo ete bolingo ya bonzambe ezali kati na bino pe Emily Seti Mainga ozali penda solo moto nzambe ndenge bazali kobenga yo pour coller l'utile à l'agréable awa na Kinshasa délégation moko ya Fondation Vida bakitaki bongo na commune ya Kisenso na orphelinat La Miséricorde. Ma mort aux en douleur, moi j'ai pas peur dealer, c'est l'histoire des mères en pleurs. Histoire de mère en pleurs, on a force Dolce, c'est pas pour faire plaire, jamais à l'heure que des sales histoires. À nous la victoire, le temps lui passe, pas de cadeau, bis réfléchis, t'as pas dans la tête de Ludigo, y'a pas d'âme. Des corps au sol, marée de sang, sans descente de port, en cas de descente, il faut rester fort. Dans le B, Christian Diarrière est mort. J'ai appuyé sur la gâchette, on dit que ça comme Qatar. Si mort, si blessé, c'est moi la mort. Des taches de sang à façon sans mon blazer. Je me vois marcaner comme dans la série, mais toujours en vie. Y'a mère, y'a mère, y'a mère. Je porte le nom de ma rue. Ainsi je me fais killer, je veux des affiches de moi. Histoire d'oseille au quartier violent comme les Koulouna. Je suis pas gros dans mon bed la night. Que puis-je faire pour eux? Je s'aligne mes ennemis. Préparer les armes en position de tir. Pour compenser mes prises de risque, je fais des doigts. Ce qui peur c'est fait péter la loi de la rue, respecte la loi. Alléluia, alléluia. C'est que tu me dis-moi qui sera le prochain, dis-moi. C'est vraiment baby good qui t'a quand cette couleur du salaire. Des langues des douleurs. J'ai dit des douleurs. J'espère qu'ils agissent du mal. Maman rose en douleur. Moi j'ai pas peur dealer. C'est l'histoire des mères en pleurs.